enfermé dans la prison. Ah, j'ai une infection, tu es violé dans la prison. Il y a des bateaux violés. Mais na cas aucun état on a nango. Na koki jamais ko yana ndako. Ko violé li kana ndako wana. Ezango bato na tezanga ni mtu na violé bien. Zambi na moi. Papa yo moko leki nanga mobali makamnyo lo babandela na yo ki bien te ya. Papa ça va. Basanga mabebele na prison tina bimabu. Na age nanga mukolo boyo pene koko ya wo violer ngai na leki nanga ya mwasi okosala biloko abo. Osala ki ngo pona nini? Donc dina zabo na oyeba te. Na bandela wapi na suka wapi. Tera trouble yo tina kati ya famille. Papa kufa likolo na yo. Wazaleki na bino. Bolimbisa ye. Ba oyo nanu ba mona loboko na Nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki pour vivre yango. Église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris. Bato ba blocage ba yaki babiki, bato ba maladie ba yaki babiki, bato ya AVC babiki, bato ba hémorroïde babiki, autiste babiki, bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana Nzambe, ngai na yaki awa na veille passé après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Na yaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa Sambeleli ngai na Trikan, kobima awa na simbaki sukante. Et puis des akiwana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalaka te. Kaka su na telema nke fona fanda. Mais ce qu'on a komi kotambola na kotelema ta journée mobimba. Ya kolobeza pele. Amen amen. Nzambe azamu nene makasi. Ngamu ko naza témoignage vivant. Amen. Nzambe asalele ko le kalsus. Amen. On t'aime très fort pour la gloire. Alléluia bandeko na yebo tatola. Nzamba Ozana po nzamba sali makama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricienne, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas solution. Tant on a un qui témoigne maman Thérèse, n'a maman Thérèse. Après on a eu papa Moïse, n'a pas été mais comment à l'aéroport à rappeler n'aïe pas que bandanga ba suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, na même qui bana, ayaki na Saint-Denis, a pas ayaki na 3e fois, na même qui bana, maman mwana malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azela ba même lingala na français mais lingala ndé muteleki. Comment la moi la 4 Dini osalanga semoul. Donc na kumisi Nzambe parce que ba suivi nyonso wana ba pédo machin, ba pédo psychologue, ba pédo ezako coûter, ça coûte trop cher. Et puis il fallait qu'il ndenge ezaki ba suivre, il fallait qu'il ba poser diagnostic. Siko ba commencer à ping pong. So na kei pas ya psychiatre na bike ba lobi nga ba tindinga po poser diagnostic sur moi na to ba finalement c'est quoi le problème. Au moins non, kende pas ya psychomotricienne. Ba komo tinda tinanga go blanc bazo ko kasute ba bisu likamba sala te. Po o ba nga ba sala ezasu yango te donc bazo mo asunde ba poser diagnostic ya soute. Fait qu'il va poser diagnostic na bango ya autisme mais sikoyo tellement que moi na a commis conscient a komoye ba makambo nyonso po na zeki même ko banga na bi même l'école ba yipsenga déjà bi soki ane azongeli biso na couche to zoité donc moi na commis propre donc incroyable donc makambo nyonso et ça accéléré na niveau moko gamba La directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter maman Thérèse matondo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na mwana moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto tu peux prendre 7 ans moi la vérité parce que jamais ce qui moi c'est tout mon bas azobota te ndi yango ko tala keboka bwana eloko ni yo senga biso awa to sala nini kona to senga ko teni
Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote, bande obalani nyonso, bo perception confiance dans notre chaîne chez Bisso Télévision, émission Malam, émission Bravo Jésus. Émission, je crois, dans la battue belé. Il y a beaucoup de gens, les loyaux, comment on a Bravo Jésus, partout dans le monde entier. Et Toyo Kaba témoignage, chaque fois qu'on peut sa témoignage, papa, ils ont pour un problème, il y a un tobengi, ils ont pour un problème, il y a un tobengi, il y a pour un problème. Donc, ça dit Bravo Jésus, comment on a une référence, moi, on te pose la solution, on comprend pour mon Bravo Jésus. Merci à mes connaissances, merci à mes techniciens, merci à mes caméramans à Bisso, merci à j'espère Kachama, merci encore une fois à Israël Monzo, merci à notre DTD, je m'en souviens sans oublier notre cordon Liliache, à notre DG Chikimoukadi. Merci beaucoup, bande connaissances pour la Bisso. Nous avons été à cette en tout cas, il y a un peu de yo. Mais quand vous avez un pirater, c'est propreté. Lélo, na tongo na ndaku na lamuki. Nandaku na partagé connexion na télévision na ndaku na moni Chic Fan TV na biloko na biso na kati na meko benga président na yibanga mwana te et ça la passe na ma ndeko tant on yibaka ba evre batu ozo na kati chaîne o kolia ka mbongo est-ce que ça malam etali yo taba ko frapper ba kangi chaîne yo etali biso te. Merci vraiment na batu nyonso surtout mingi na collège suma sia zo pesa biso pe mana bombo. Nazanga mokote bolela mingi Thomas Fabien toza batu de ko molelo benga ba na bana prier ba ine na 6 prier ba 4 na la mukebo na muta bengi ngai nazo benga merci de kwana toza la ba robote toza la batu apa awa toza ba serviteur na ba église na biso toza la ba permis ba culte o ba pasteur belé balika awa lundi musala, mardi musala, mercredi musala. Des fois, tu as net singa. Normalement, on a plus au moins 23h chez moi à la maison. Au moins, on porte boé. Ici, sur la côte, quand on a ça de bien à secondaire, au moins, des fois, on y met la kiti. Mon côté en chambre, mais moi, mon travail, le qu'on a été. J'ai dit, tu as mabatou de 6h à 20h. Mais moi, je le sois bien, papa, faut ça, mais la peau de tout ça. Donc, chaque jour, dans ma salle. Mais toi, là, tu as un programme. Thomas, Mbote, papa Eric. Ils ont ça la passe, comment? Ils ont ça la passe, tout souvent, ils ont toujours une émotion. Ils ont mis en place par rapport à la souffrance de Zanangote. Ils ont ça la Nzambenda Sunga. Asunga. Ils ont mis en place Tozali. Asunga. Nous avons plus ou moins. Sur 20 personnes, au Banyan, il y a Europe. Europe, moi, ça va. Europe, moi, ça va. Tant qu'on est aux États-Unis, au moins, on y a une papa, tout comme ça, mais la terre. Mais en attendant, on a un programme à battre. On a aussi dans la banque, on a noté. L'homme n'a pas fait Moussala. L'homme n'a pas fait Moussala. On a ce qu'il y a Bengi aussi, Sonyoso. Et n'a pas fait Moussala. Botika, Netsinga, il va avoir un programme. Et puis ouais, misusu ezalaka des fois vous allez occupé aux solanande comme susu tango komele que nazo rappeler ata dans autant de minutes au moins ce qui est sali que makambozo sala sur place et si linanute abandi de yako yebisa c'est comme si bino boko salaka ce que après 20 minutes obenga o rappeler raté ezani nyango donc moni ba l'engagement boy des fois netinga eshokanga na ibisi na ndeko azotalanga o arépondaka wana ke okosaka par rapport à la minute langage olobaka ngai eshokanga nazalaka ka mutema munene ntake musala ya Nzambe mais éviter lukape o micha na place na biso je crois to collaborer malamu Nzamba peso lisungi par rapport à grâce tozanango et puis kimi ekoti na ba famille to benga te benga parce qu'on a besoin de trouver une solution c'est ça benga mais so na biso c'est là et vous allez mieux. Next time mikolo ba tout na un programme to ça ba prier surtout na rater des faux nganda ko ine mo ça me les até au surtout que appel mo faux ngna subango église bezozela il faut taire au ça séminaire o mususu aolo ba itala ba bandiko c'est la manté pona makambo eza musala to pona te ba imposer biso pa ya Nzambe to ko sala ko boni merci beaucoup l'homme de Dieu mbote papa boni kimia Yumna Yakuza.
Qui on te boit à gauche droite hein. Oh, rien peur. Rien père. Tu m'as prié. To sambela nzamba lola kolo Yesu to pamboli monene na yo. Seigneur, to linko sala bobele musala na yo. Yango te sengi o accompagner biso durant émission oyo. Pesa biso maele sagesse ya kopesa ba solution na mabota o bazoluka lisungi na yo. Na kombono Yesu Kristo to bondeli. Amen. Amen. Ok, papa. Biso yo kasi. Tozoka yo. Ouais, merci Pena Père. Ninge boyambinga Pena na plateau na bino. Merci Pena nga kombo na nga Ezekias. Na ye Pena awa na Pena na pasi mona mtima Père. Bon, les seuls bateaux bako sunga ngiza bino. OK. Les seuls bateaux bako salisa keno likambo douleur ona nango izaka bino. Dia na lobawa na hotel Pena prison. Prison ya Makala. Mais prison na hotel ya Makala oyo. Nebela ka mata mutuna makolo te. Il y a un problème où il dérange nga Pena. De bomoni na yo na ye Pena awa mutatindi nga te parce que depuis prison na ndolanda déjà ni émission na bino o. To moni nga na ye a père. Pardon vraiment na sengi bino bosunga ngai. Bosunga nga Pena na problème o. Parce que non se senti déjà na za mal à l'aise na insécurité. Premier mois ni papa. Problème na ngisa père. Babota biso misatu na mwa mbali nga moko na basi mibale. Na nde babota biso bongo babota biso ba mama différent. Mama na nga azaki mwasa mibale. Puis mama ya ba ndeko na nga basi na mibale azaki mama liboso. Bon, nde babota biso bongo mama na nga azali beaucoup plus menacé. OK. Beaucoup plus menacé. Les Nandé na vendé na loba maman na nga kufa. Oh. Na za kufele de mer. Vraiment. Ben non, courage. Courage papa Ezekiel. Courage. Moi mbala aller là quand ça monter ma misama misuboité, ils ont bien. Super. Maman na nga kufa. Ni maman na nga kufa. Akufa ba douleur na mutema parce que maman liboso banda olinga été azalait beaucoup plus menacé et pas maman liboso ande maman na nga yokota mabele après avoir maman na kokota mabele de kutu kana matanga wana nde tuzaki de sango yobima ke muto asali maman na nga kota mabele c'est maman o ya liboso wana. OK. Moi c'est le bousson d'un empoisonné maman nanga. On a sangwende ni soba les autres dit les à la matin. Les autres dit na yoka oka wana. Ka wana bima. Bon, OK. Bon, ça va. Bon, to évoluer. Yoka wana na matanga ba bisanga yi. Pe ndé na tikala pena na choc na mutema nanga. Na tikala na choc douleur pena makasi. Ndeta musangwane panzani tous les deux familles bajo benda na makelele pena isama makasi papa utamolo azu parole ko molo bana keno na ko boma moi sina nga na ko boma ete nini boye mais na nga penza boye na réalité bonne na no vivre na maman na nga mutaboma pe maman na nga eza maman na libuso wana wana selo yo ha selon nga na open na yoka ndé na stade examen de conscience était que moi mbali na monisa yango. OK. Ndé après avoir nyonso wana tous les deux familles ba ko vanda ba tia cesser les filles. Ndé famille ya maman na banoko na nga batata mwasi na ngai ba papa leki ndé ba yo occasion non le quoi maman na nga kufi na ko vanda bongo te ke na vanda lupango nga moko ndé papa zo biso to vanda place mona bandeko na nga basi. Ndé to vanda bango tellement esprit na nga pena ezalai pena yango te na bande ko luka pe na esprit na nga moral na nga ezalai ka fona évangile wa maman na nga na ko tika maman na nga kende ka bongo ye mote muto asali mabe atika nde kufa na bande ko na nga na ko bima libanda na sangse ba masana nga nde zala base na nga
Des nuits moko boy salama ki to ya ki pena. To côté pe na kacha ndako, to salé sabotage penga na violer bande kuna ngana. Bango mibali. D'après avoir ko violer bango, pourquoi na nda luka vengeance ndi na mibimile na ndenge na nga. Na kotambola na nga ka boy, ndi na tambola bitambola tambola ndi bambila bakwele ngai. Na kwele bwanga bambila ba miminga moko. Eloko te na sali eloko te père. Ndi ba mimanga kumima ba miminga na parquet simbitende ba mimanga mamo prison. Na prison kuna kuvanda père na nyoko ami. Attendez na aboué na pina bienté. Non souffrir makasi. Ko pepa ba wese. Pouvez-vous imaginer que ba mibali ba bibana nga na sima. Kana kacha prison père. Ba douleur pena makasi père. D'état que mobali mo ba contrôle des alaka. No ko la chance ba bimisi nga yo bimisa. Ndena kana kacha prison te ba bende biso ba matoi ba to ba bimisa wana. Père na ko kité. Banda pe na bimi na onyoko manga mwana bino. Nde conscience na nga moko. Ya wonde tindi nga pena na ya papa. Peut-être likambo na sala bande ko na nga. Ya wonde latanga bwanga. Père pardon bosunga ngai si ya moyen. Pardon pena bo bengi la bande ko na nga basi na senga bango pardon. En plus nkola ngwana tant violer bande ko na nga. Papa na nga zala présent ya pika crise. Après avoir compliqué crise à papa, dina bima bakanganga. Kokanga bakanga kinda prison de bande ko nanga baya ka bande ko nango na viola. De bako tikla bi ba pesanga sango. Que après avoir ko sali kama bongo na sango ya kokanga nanga. De papa kufa. Oh. Ah bon? De papa. De quoi c'est qu'il pardon. Naïbi qui ça quand même émotionné. Au planifié qui n'est pour na aucun écho soit bande au violer bande de c'était comment mais qu'est-ce que expliquer biso kanda na kanda makati pour na vengeance ya maman na pas de problème au planifié qui n'est tana bimena ndako na sola na papa na isa papa na papa donc comme na Brazzaville on ça 2 semaines kuna na Brazzaville après na oya ni papa ebeki na zai na Brazzaville dina kindo sola na ba camarade na ngai tandi to ko côté la bango na violer bande ko na ngai donc papa yoza na habité na bengo nani habité ko oui papa qui na voyager 2 semaines au moqué sous donc il n'est pas bon sango bien pour ne pas battre actuel ça ma cœur ba to za na épargner vous avez na Brazzaville c'est par exemple to nzo za yomoko parce que papa kufande nini pour papa piquer crise avant d'abord kufa papa piquer crise tant na sali loko wana kobima na nga ça dit na miso papa na bino na miso papa oh mon dieu parce que papa za ki attend to coach wana ne ba masamsu ba kanga papa munoko le papa mon na ne ba vouloir bana basi donc ça va yongo ni on fa bien invité na yoki loko moko yo bosunga nga pardon bosunga nga mais canon est-ce que vous pouvez imaginer donc pour l'évangile du maman naïe le roi dit que maman n'aime ta bobi maman naïe à cause de papa ceux qui déciment dans le biona beaucoup là violé bande déconner à basi donc bakangi papa mon papa son mona ba acte dans mon tout ya papa violé là mon son joka yé mon école violé et puis moi ba yé ko informer encore une fois que non coup de bande on a bas merci papa Eric pour la maroba lisolo ya ndeko na biso eza lisolo moko pasi mingi koyoka ngo mais ntango azoloba ya au moins 2 ou 3 choses oyo nakangi oyo eza base ya makambo oyo moi des fois ntango tolobaka na bato il faut koyekola kopardonner quel que soit mabe quel que soit grandeur ya likambo des fois bato bazwaka ngo na légèreté moko boye ce qui komona nyonso ce qui était na base ya makambo nyonso et fait kaka tango ayokaka mbala liboso ayoki ke
mutu o azali cause ya liwa ya mama na bango eza mama o ya liboso donc première dame ya famille donc jouka yoka mbala moko rancœur mo ela muka katina donc avant d'ana rancœur wana katina ye donc et faire éviter même à accorder pardon na ye moko même na bateau à sotala. Or ce sont des astuces moko au diable a profité à kati ya mutu pas comme asiko ko travailler parce que so moni déjà à partir ya tant monara likambwana ce n'était plus lui mais zaki ba émotion zaki lié na haine oyo a éprouver ka jour ayoka ga likambwana yango comme les sangs ils ont un pouvoir makasi. Comment on a violé ndeko na ye parce que même Bible on réseau condamné ko coucher na ndeko ko commettre ba acte ezana inceste na kati nango parce que abomination eza likolo nango yango moni makila loko le gangaki ndenge mona makila belle ndenge gangaka na kati ya jardin d'Eden. C'est de la même manière pe makila ya bandeko gangaki par rapport ya mbeba o ekomelaki bango do moni akoy na prison place à Kendaki okete kuna parce que c'est pas pour rien dengue Galata zolo bake tout ce que l'homme aura semé il les moissonnera ndeko moni dans ce monde il y a des principes où esengelaka mutu alandaka pour vivre na kati ya droit chemin pe na kati ya bénédiction où se vendre nzambe a tracé na kati ya mokili. Comment faire justice dans mon kilo soi-disant maman Koufi. Et bon, ce qui maman Koufi liwa est naturel. Mais le coup la bateau au bazala calomnie au bazala pour ça que mon famille est à la bienté ba kotibino ka venir moko na kati pour bokabwana. Okoye ba ndengeni. Yango à chaque fois ce que zo mona likambo izo koma na kati ya vie ko welela ko jouer la kango décision te. Joa temps ya ko otobenga ko se retirer ou banda ko analyser eloko moko nde par là okoyeba ko découvrir place mbebe ezali place bolamo ezali pe place ni okoki ko arranger parce que na moni ko comprendre makambo nyonso effet car tango yoki émotion s'emporter un evandi moi même molimo mo santo akambao ezate moyen nzamba akambao ezate parce que sentiment ezaki plus fort kati no ezaki haine. En tant que bandekono ndengoye toko sungao mais la première des choses ezali au sengana nzambe mawa alimbisa yo premièrement yo moko umilimbisa pona mbeba oyo sali na kati ya mokili et puis troisièmement toko senga bolimbisi na bandeko parce que il y a une force ya inceste où ils ont réclamé sikoyo na minito o etindi yo au sala makambo. C'est pour cela ceux qui ozomona haine et ozo espace na kati ya mutema mutu ça dit c'est diable mutazo conduire motoana père na capable d'installer mon père non que maman faut non nyo kwa ma na senga ba pardon nyo so beaucoup lo ba père c'est ça tous la bande kono ceux qui baye to ko expliquer bango je crois ba ko comprendre ba accorder au pardon et puis nzambe pe accorder pe pardon na yeli ko la vino na yebi ke nzamba ko limbisa ce qui mutaza sincère et qui a avoué où ils allaient mbeba na nzambe azawana pour na ko limbisa mutu wana. Merci père. D'accord. Merci Bande Balandi. Tout la spot publicité plus mango tozozonga. Mbote bana nzambe nyonso ezangai babino mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons
Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Bandeko Balandi. En tout cas, tout dans notre spot publicitaire, il y a notre orphelinat Bravo Jésus, Oyo Wapezana Viaza, verset na commune ya Matete. Notre référence est Zali Banonou. Si titre Viaza verset A, de Wapé orphelinat chez Zali. N'espère la version de Bagamuta Yoka Kolela. Il y a bana bitike, mukolope a passe, tant pas Koyokae. En tout cas, tous on a besoin d'un déco. Yo ndeko yo nyo sozana a besoin ya Koya. Na Viaza, en tout cas, numéro Zawana Ubengi. En tout cas, aux la bienvenue, topé les bienvenus, tous là yo. Vous faites là-bas, on a que se pépé là-bas, on peut continuer à enveloppe, nous avons besoin de pambola yo. Merci beaucoup. Déco. Bandeko na basi. Ba comme déjà. Oh, ba kokota. Vous avez besoin de bango hein? OK, merci beaucoup. Avant la kota, yo ya fanda kasi. Ya fanda. Fandawa. Ok, en tout cas, ceux qui m'ont dit beaucoup de choses, ndeko. Beaucoup de choses ndeko rapidement. Bote maman. Ah, ça y est. Bote non maman. Oh. Bote. Vous allez bien? Papa. Vous êtes mais non, le problème est d'abord maman. Awa, na sima a hôpital. Hein? Mais pas ça. Deux ans en place. Mais au yebi quand même pas ça outil non? Parce que comme là motonini oya za na prison bima za cette malam. À part ba o wana, o buto yebi to tanga kombote. Te bomona na TV. Non, bomona na TVT. Ngala biso bomona. Ngam na rassurer yo. Bomona te. Ba sali effort pour que nous na bimeza biso. Si on a c'est là. Deuxième chose, tout ça qui va dépense. Au fala ka bima, je connais boye bien ngote. Besoin na pas sorfan. Ba yo kana na bato. OK. Merci beaucoup. Je connais Yaya, pour que Yaya na ngaza pembe. Yaya comment on Jenny. Il y a Jenny. Judith. Ah, donc Jenny, Judith et puis Ezekiel. Ah, pas comme maman là, moi. Je crois que vous avez dit que oui, vous avez mon escroc, il bande là-bas. Et ça, il c'est bien, c'est un malgré que ça a santé, mais c'est bien. C'est bien? Oui. Est-ce que des fois, à côté de prison, vous avez hôtel? Tu es dans l'hôtel, papa. Tu es dans l'hôtel. Binomi Balé, vous avez hôtel. Tu es dans l'hôtel. Vous avez hôtel. Le problème est ça. Papa, tu n'as pas question de belinga. Non, pas question de tout le la caméra. Oh, yo problème ni oyebinda. Na bi ndo bimi prison oyebinda ku l'hôpital. Siko awo lukano nini? Non, on a ça à vous oboter au ça sera placé. Non, on se poser na papa on na ba question belé na qui depuis na na qui peut vous na adresser na leki na nga. OK, kasi yo tant on va adresser à donc quand même moment leki na ba tout. Na mon na ba question on que les mamans on za wapi. On va pas s'en place on va pas mbongo belé on va pas mbongo. Tena pas mbongo te même mbongo. On va pas souci les années papa. Souci na ngezali kana na tout na minoka question. Est-ce que question na ngezo ko mabino to mais tu répondre au normal jusqu'aux autres ngade au compliqué parce que yango zo pesa nga siko kande yango nazo ngala gangele nga nazo moya leki nga yibisanga soko futa ki nini to kanisa mbongo to pesa yo pour kende osala makamino surtout nazo leki nga na kena na hôpital pour na mona santé ne zabe yo eze classe o kitchen nomination o tala ngate hein nga kamera dayo tia bimi na prison maman yo papa nga na occupé te tia nga na lo balaye bon ni bo ko ça mais moni aux êtes trop arrogantes ni mon petit prison vraiment obani maman ko mateli to ko gangela siko eza ne problème ya awa ayeko sani po ayebi ndaku eza problème ki ayebi ndaku biso moto linga to meme l'hôpital po to yebi ke awuti na prison
Tu ah lukani pe bino la kitina selo ko lukana no Christ mo bo no mali kamo ko ni yo me sika ona papa na yebete akoma manke na papa yo kutu na zo kipe manke na manke za je to la ni na beni wana mu ni na yo OK maman si bika mama na yo manke na loba iko ko manke za ni mzamba na pass na ko sunga ko to za na prison yo ya comprendre yo Bon, s'il vous plaît. Madame, pardon. Madame, pardon, s'il vous plaît. C'est là, non. C'est là, non. C'est là. Pardon, maman. Maman, s'il vous plaît. Oya fandi tena kotite. Fana kina papa Oya fandi awa az apôtre. C'est un Thomas Fabien. C'est un homme de Dieu. Ngape na journaliste mais na simple homme de Dieu. Ngape na prophète. Je crois que ça me la. Si vous pouvez ça même respect à pasteur na bino. Vous pouvez ça pe biso. Est-ce que on comprend le problème on a ça? Ko la biso aye ko lukani pa yebinda. Aye lukani na pa yebinda. Ezekias, oye ko lukani ni po yebinda. Ya ngam na bini ya bino. Pona. Ngasi ko loba ba ko kanga mane zo sukisanga ndesiko mote. Zela aye na ba likambango pona. Poli kamanso bengi biso toke na ndako. Awa te. Ba famille na ote mutu mo ko mi ko to uti ko ba tuno tonga baba toni. Na o comprendre te loba likambo za poso loba. Ya bolimbisa ngai. Na limbisa na ni. Bolimbisa nga pinza avant na loba. Nazaka ndiko na bino mobali. Je da bengi bino parce que ngadi mtunzo tera ndiwa papa. Na ndeni wali boma. Na ndeni. Na otu no lobali kam na ndeni. Yo mto mama ni tonga kuna mabe. To papa kufa kyo saraki. To tuna na tuna no kya. Te to papa da banzi mabe. To papa kufa kyo saraki. Omonde la bana na yo sakananga. Ono bali kama zote tuna selo kwa mtu. Nduni wepesa mana wakapesi ya zela no. To kene no malembe. To papa kufi yo za la prison. Ozaki no mte. Liwa papa yo be ona ndeni. Kasiana. Ba yo ka yo mto lo baba boko tikele. Boko tikele pe na otan lo ba. Papa omo. Kene mabega kwa mi papa na ndeni basi. Papa ndeko papa ba mbona loka mtabomi papa. Eza nini boy? Fozo lo bele wa papa. Eza po. Tala. Yo. Je papa kufa tu mon papa kufa na tension na ba crise. Ezangai. On continue. Pourquoi ezanga? Na viol o le kara na butu. Na nini? Yezera. Ngam tema bozo suka. Viol o le kara na butu. Viol ya nani? Ba violeur banani. Mikami ya viol zaki nini? Pour moi sur na ba violeur banani. Ezekiel. Yo, makami ngo bimisa. Yo, bani mama na ajina wa ko. Bani mama. De wa na ba ko violeur. Yo, bani tolo makama fa. Na aka maso. Bani maso ya ki awa. Stala papa te. Ezekiel. Makama na. Papa ngani? Kali Ma violé ne kuna na prison. Violé na prison. Ozama ma beyo za kindo. Violé na prison fana. Papa. Bato violé na prison. Fana nanu mama, pardon. Yo lelo ko ngana sala na bato obengena manete lelo ko sala yo lelo oyebanga. Sasa nga banje. Papa na ti papa ta leti na. Mauti ko prison. Yo papa ti ngana na spesa te na leki na nga. Papa. Mauti ko violé na prison bo fana. Ngani nga bongo te. Mbala na suka na liboso. O mga ba sika ba ko mga na ndeni. Papa ezalaka te. Papa bana ko loba kuto opesa kana mo loba kaka. Loba ni kama mama msino simeza token. Mozombu yanga mutu. Mauti zela nanu. Mama yoka na. Yo penza. Hôpital muko mususu so benga makaba buji. Papa tika ngana papa. Bozo opesa ngana ko kate. Tika ngana na bete ta ko bete ana. Na bete ndenga za pa asuksa muti. Makamni ali ngabimsa. Ba violer na prison. Ngana ashi na ngai ba ko violer nga. Yene ba violer na prison yo kaka nanu mama. Na linga bote. Na linga bote papa Lexa papa. Ngana ko kaka makamba bote. Tika ngai papa. Yo kakas. Mama.
problème ezali awa azwi ba infection ba tu violer na prison yende ba to violer. Oh, ba violer papa. Voilà, moi sikoyo. Ozo to marto. Nandeni. Fanda sikoyo. Maman fanda. Yo kapasi yande kona bino. Papa, boza no kitwana. Mais quand même toyo kapasi. Na lobi na yo kanga munoko ngande na saya kanga munoko fanda kimia. Na lobi na yo fanda kimia. Oyoki ngande na saya ya papa ngayo na fandi na oyoka. OK. Donc je crois yango wana. Je bozo tomboka likamba viol na mwe tomboki. Yene batu violer. Papa. On va continuer. C'est classe. Merci. Quand on a essayé la première fois, on a mis ça dans les choses. On a côté prison, côté de la prison, côté de la prison. On a passé à ma case. On a essayé de bolo bana ko yana ndako, j'ai un problème té. Mais na ka opineta on a na ko ki jamais ko yana ndako. Dina le ka ki pa basala nzambe tout so yana bini. Ya ko violer no le ko violer. Habite le solo ko violer o ileke na ndako ko violer likana ndako wana bato omuna basali loko wana zango bato wana tezanga ni mtu na violer bino eze classe makamni ulo ba wana zambi na ngai Maman, s'il vous plaît, madame. Zambi na ngai Mama yaka. Ezi makamni ulo ba watayo moko makamni ulo ba. Papa, tu peux continuer. Ezi mama be makamni ulo ba wana na bi na kanda. Mama be bo kwa na zambi na ngai. S'il vous plaît. Ezekiel mama tatemi. Ezekiel makamni ulo ba wa. Leki na ngai. Leki na ngai makamni ulo. Nani soba mati. Ezekiel makamni ulo ba wa ya. Leki na ngai. Ozaka yo moko leki na ngai mobali makamni ulo ba bandela na yo ki bien te ya na yo kina ko topa na nzoto. Olobi ni na yo ki bien te bandela. Ya shena viola bino. Zesi ta koste no yena bakanda. Yo kanandu. Papa ça va. Kena libanda s'il vous plaît. Kena libanda. Non. Non, kena libanda. Kena libanda papa ça. Papa ça va kena libanda. Expliquez yana yo alors. Masala kyongo. Sitikende kaka. Mama na ngakufaki. Deno ke kanda na mutema. C'est parce que liwa mama na nga. Ti mama akota mabele, mtapozo na mama na ngeze mama na bino. Dena zo décision. Ya ofange liwa mama na nga. Tobona na bima libanda. Sida kosa papa ki na ke Brazzaville na Brazzaville te. Yakina na sangisa ba camarade dans nina ko. Tira ko côté la bino. Je sais. Tira viola bino. À partir de so na ndeba ya ko kanga na prison, bakanga ka na nzela na otango. Banana makamna nge simba lisuté. Basanga mabebele na prison ti na bima bo. Pardon ya bolimbisa ngai. Bolimbisa ngai ya pardon. Bozo msanga mtemo ya bibliothèque ni ko na. On souffrir. Makasi. Leki na ngai vraiment ko sanga makamba bo. Na age na nga mukolo boyo pene ko ya wo violer ngai na leki na ngai mwasi okosala biloko bo. Leki na ngai. Osala kyango pona nini? Osala kyango pona nini? Obike toza mutu. Madem na vanda na bino osala kyango pona nini leki na ngai? Obi kombe opeze nga na tati na esika ona ba papa ona moni awa. Osali boye pona nini papa? Dondi na zabo na oyeba te. Na bandela wapi na suka wapi? Yeyanga na kanisa keza batu mosusu nde basala kyango.
nzoka ezalaki kaka yo moko leki na ngai ya bolimbisa so nasalaki oza mpona vangeli wa mama na ngai c'est parce que mama abino alingi ya mama na ngai te mpe na nde bote emelanga maboteka lopango nde pianga kanda ya viole bino yaya bolimbisa ngai otalaki ata te toza makila moko leki na ngai mpo ani makambo botala makambo ekomeli ye sikoyo azobota te batrope nyonso bakati yango tala trouble oyo otie na kati ya famille papa akufa likolo na yo mpo somo ya viole wana papa akoki osupporte yango te yango akufaki tala mpasi oyo okotiseli biso na kati ya famille bolimbisa ngai namiso basala nzambe bolimbisa nakolimbisa yo modele nini mpo eloko oyo osali ezolekela biso tozoyeba te ngai nakanisi na yo kuta na hôpital napesa mbongo batraite yo ndenge okondi obebi nzoka eza makambo peut-être eza makambo mosusu obatama na oyo mpe kotala na prison na otika biloko obetelanga ata lisolo te oyo koexpose nga na kati ya tv boye oyoki esengo ndenge obebisi vi na nga na kati ya tv oyoki bien non maman s'il vous plaît papa fanda Thomas nayebi te ke nini okoloba okini yaya azoloba yaya aza vraiment mécontente mais la vérité blesse mais la vérité reste rien que la vérité on ne peut pas échapper la vérité. Merci papa Eric kana même fille d'idée wana lobi nakoloba mai soki esopani moya kolokota ngo eza te na ko réconforter yaya na koloba boye pardon eza puissance oyo eliberaka ti omoni ndeko aye na kati esika oyo c'est parce que culpabilité vandi makasi kati na ye azokoka kovanda kimia te na kati ya conscience na ye tandis ka o reconnaître que makila ne moko asala yango pasi nde omoni asali démarche wana nyonso mpo aya azwa pardon na part na bino en tant que yaya doza lokola otikali mutu yo nde mutu ya famille oyo azaleki na bino bolimbisa ye quelque soit nyonso oyo asali malgré kolimbisa eza koefase mbeba oyo esalema te mais quand même ekoki kosunga et renforcer ata balien oyo par rapport ya vérité oyo ebimi ezokisi pardon ce qui ekwei wana ekoefase mwa bapota wana en tant que yaya bolimbisa leki mpe ozwa tant kosolola na ndeko wana malgré oyo nyonso esalemi nzambe nde moto azalaka na baplan mpona bavi na biso nyonso nde tozalaka na samoki malgré par rapport ya mwa tolenge bato basalaka bashwa na vie moto akotambola na chemin oyo eza dini te na ndenge nzambe aplace baplan na ye en tant que yaya bolimbisa oyo aza ndeko na bino obwaka ye libanda te lokola nzambe asungi balibere na prison bolimbisa ye bozongise na famille oyo nakoki koloba ya mwana papa Eric. Ok, je crois il y a d'autres choses, on ne peut pas commencer à traiter ça par rapport aussi à coup, choc, émotion, vu que sa grande sœur, les deux sœurs, va comprendre que qui a fait. Mais aujourd'hui, Dieu nous a vraiment aidés. Il y a des choses à faciliter. Il y a d'autres choses au cours de Bango à faciliter, mais il y a des fois, il y a des blessés éternellement. Il y a des gens qui sont violés, il y a des gens qui sont lié. Il y a des gens qui échappent à tout. Ils ont choqué au jamais dans la vie à Kolongola. Mais, Biblobi, notre Dieu, il est le réparateur des brèches. Je crois que il y a papa, mon maman, mon azali dans la vie, tout ça dans ma bé, pour ça, madame, surtout nous, papa, au bout là, on a besoin de femmes, 3 femmes au monde. Ils sont qui m'ont liwa et l'eau comme ça normal, et l'eau comme naturel. Si Dieu aligne son mouton, ça m'a rose un accident. Mouton là, c'est l'accident de Panzani. Ça m'a dit bon, n'a pas bon. Nous sommes devenus les maîtres. Et à bon, quand tu as été massage. Donc c'est Dieu Moutou a permis
toutes sortes nyoso ya liwa. C'est Dieu. Tika tenza malo la pambola bandeko nyoso azaki na biso. Tokuta mikolo zali koya. Merci beaucoup. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Centre hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours. Le centre hospitalier Mosono. Situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère. Redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaoka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.